Président Tshisekedi alobi azali kobungisa kanyaka na makasi koluka kobungisa bomoi ya bana ya RDC pe kotia molende pona kozongisa kimia na monyele ya mboka. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique azwaki maloba na likita linene ya mbala tuku sambo na mitano ya mabungisi ya bikolo bya molongo. Président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville nde akozwa maloba lelo. Kalaka mokonzi ya ONU akebisi bikolo na kozongela guerre froide to boliani minu bolandaki bitumba bonene ya molongo ya mbala ya mibale na ntina ya COVID-19. Président Trump nde asengi ONU komema Chine kondima ete ezali liziba ya bokono boye bomemi mpasi na mokili. UNC sengi na bakambi pe balandi ba yango kozela malako makopesama bango kala mingi te. Kalaka mokonzi na yango Aimé Moji alobi ba ministre balingomba liye bakoki kobima na mbula matari. UNC yebisi ete mokambi na yango esengeli nanu akoba kolandelama na minganga. États-Unis eleki motango mwankoto nkama mibale to 200,000 ya bayebawi na COVID-19 koleka 6,8 millions de bayebani kozwa na yango kolanda bilembo bwa Johns Hopkins University motango moye moleki na mokili mobimba.